Bando tu nga ba question bateli nga image. Ke oyebi ke nga bino nga na bande koloba na Ferry. Neti na musique ya mboka oyo nga na yebi artiste kombo Ferry te. Oyo yebi Ferry te bande na intimidation na bino na yebi ete. D'ailleurs, c'est comme il y a boui, il faut muto afundi nga to sa la confortation nga na yi. Magistrat bimi libanda ke abengi Ferry o Ferry obi aroya lobby. Ba avocat oyo orchestre tindela nga ba bisinga pe bon zala calme ba mekyo senga bango ke il faut to songa na client to roya lobby ba lingite na koti pe na kasho na lali ba sombeli nga ba ji bilo na nga olia e komi lobby ki la batsa e na tongo na maître gege batika nga ite ba Charlie paka batutu bayaki mais ba on ba ndoza la mingi libanda e komi ba epe tongo to bandi ko zela faire to bandoze la faire a komi parquet ba 17h45 ba yo bimisanga na kasho to ba bimisanga kasho pa ba avocat ba bisinga ke ndenge o banaye koloba liboso ko banga te Ferry aye bozo samba nayi na koti pe na bureau Ferry azalaki Ferry afandi na avocat na ye ngai pe na des avocats na ngai to bandi procès magistrat ye moko abandi lisusu bonjour monsieur Hervé Gola Bataring bonjour. Bon, okangisi Mese Paka Junior po na nini. Yabi afinga kinga, afingi na leki na nga na mama na nga. Tango bazongiseli nga parole na obi na osamba ndenge nini. Nani afunda kinga. Nga na yebi ke boyebi singa ke Ferry mutu afunda kinga. Mais oyo nga na yoki magistrat bimisi na munoko, Mese Hervé Gola Bataring. Mais siko seke mutu afundi nga eza Hervé Gola. Po bino boyebi singa Ferry na munoko na ngai. Natikala jamais ko sala émission na loba kombo ya Hervé Gola Bataring ngana loba ka Ferry na yebi ke ezali griffe ya ba italien Jafra ko Ferry tolali côté wana bon bateli sous émission est-ce que ndenge olobaki awa ke alia mutugi Gola ngabino na yebi te soki yazalaka na leki kombo Gigola mais na monaka matanga ya artiste po za artiste congolais comme on a Hervé Gola Bataring na lingaka ye depuis 1995 na yebi leki na ya kufaki komo na ye Guy Olungu komo na ye Guy Gola te komo na ye Guy Olungu magistrat zonge pa Ferry abi leki na yo wana o akufaki komo na ye zalaki nani Ferry afandinye moya zonga pe Guy Olungu ezate afandinye pona oloba boye Ferry n'est pas intelligent afandinye ba eli susu na question o nga na lobaki ke ye abimana mama na ye nga bino nga na banaye koloba na Ferry journaliste mutu alobaki yango po nga na lobaki kaka ke adoba mama na yebisi journaliste na yebisi magistrat yo za mayele plus ke nga na ye adoba mama veut dire quoi ba pesi sous Ferry parole Ferry oloba non ye soki asali yango po réputation na ye na famille baby yango il fallait normalement akangisa ngai abandana ngapo batu mususu ba répéter lisusu te magistrat zongisenga le bangabi o ngana na problème na été artiste na mona ka na TV na yebi été mais na yoka kombo na nga deux fois na album na ye et comment qui est pas na ndenge ni magistrat zongeli abi mais c'est Ferry mais c'est Hervé Gola obwaka garçon o na album na yo ndenge ni o ezaka ndeto ye marato mona ba papier nga bise mais ezaka payant nani yango afutela inga po ye abwaka nga po nga na pesa mbongo te to ye côté na magistrat déjà ça qui na part na bango pa pesa magistrat $3000 mbongo ba financer pour na ki ne prison et ko ya ke to komi na suka batune dernière parole na ye ya bi dernière parole na ezali l'état asala musala nango batuni nga dernière parole na nga bi l'état a osala musala ni pour l'état za musala osala entre nga na yete parce que ya zali monsieur Hervé Bataring Gola Bataring ngai o na lobaka na ye ezali monsieur Ferry ni Gola ezali monsieur Ferry donc na moni loko l'état a osala te magistrat kati likambo wana ka bongo alobi na nga IOAT alobi na IOAT to telemi ya kende nga balobi na nga nazonga na kasho ba avocat na ngai batikali wana magistrat bimisi ye nde bakendaki na avocat na ye azongi batikali basoli na ba avocat na nga babi ke toza na besoin
mutu na biso azwa liberté akende. Avocat na magistrat lobi eloko te afandi. Ya pas oui. Excuse pardon s'il vous plaît. FM pardon. Ya pas longo la vidéo, tiens normal, longo la vidéo. Tiens normal. Yeah. Komi kila tuni bon nani oyo akangi. Wono to sana besoin to ye baka kila yo bimisa $10 apesi bango. Babi mutu a porté plainte ezali Ferregola. Ferregola kila bisinga za calme tokota na kati. Magistrat na bango pa ekoya tokoti na kati wana. Ah mais c'est pas ka bonjour. Bonjour. Oyebi po ani oye anga bina ebite. Mutu afundi yo awa monsieur Ferry. Na si bango na yebi monsieur Ferry te. Ba fungoli pe fard mutu na eko porter nga plainte ezaki Ferry ye moko afaba kende bunya. Ye mo mutu bumba afaba ke bumba ye